Bakuti mutu ya kokufa tozali awa na commune ya Njili na quartier 1 plus précisément na wenze ya Mitraille na se ya Eucalyptus. Ba coopérant baya kaka boye na tongo bamoni mutu akufi na singa na kingo soki pe babomi ye soki pe amidiembiki ye moko pona problème nini ba réponse ekoyeba na kaka après ba enquête. Présent sur place pona kosala constat, bourgmestre ya commune ya Njili Moussa Abdul Razak a échangé ki boye na moko parmi ba responsable ya site ya Mitraille oyo. A clôturer pour éviter makamonyo soana. Réaction na bino kozana ni. So biso to regretter makasi to linga ngote po to vivre. Mais soki l'état ju mokano na za kola l'état. Laisse-moi nombre ba. Atuni yo, soki l'état ju mokano décision. Yo nga to l'état. Nani akokakola mokano na l'état. Biso to lela kapa na epo et la population to vivre lewa. L'état ko va mokano mosusu. Lelo tozi deuxième cas ya mort d'homme déposé na site. Tozwa ba kamoko ya ba ba piqueur, il y a ba posteur, il y a banani, il y a ba viol awa. Si on doit continuer, je crois que tu dois mesure wana. Tu dois le rapport à ba conduite, ba décision. Si on lingi boza la to ça malamu, ko banana ko protéger ce ko ba sur sécurité. Il y a auto défense na bino moko bato bozalia. Dans les cas contraires, ba mesure de l'état ko ya ko zwa pour regretter la moté parce que l'état wana za fo na bino pour la sécurité na bino, mais bino moko pour créer une sécurité pour la prise en charge dans l'état. Na tourna bango pe population basalaki communication oyo na micro ya magazine plus 243. Bon, awa kana tongo awa netoye mutunyo surtout ayaka kopa na tongo. Mais to comprendre te yoko kuta na événement oyo. C'est la première fois to mona makambo. Makambo ana mitraille ezalaka te. Oyezelo mo lo ba linga biso boule ba longo biso ana mitraille nde yango ba luka biso ba problème awa ba profiter ba yoti la biso mutu awa ebembe awa. C'est la première fois que je suis là. Je suis mitraillé. Penzo ton aïe peso teli la bilamba lati. Aza propre. Jamais rosa que non mutumo va menacer bien mutu mitraillé awa. Omona bilamba wana eke comme salité. Ba yoko déposer le biso awa. Bati ga biso bero. Mais pour la marama wenze. Loko balingi bateka biso wenze place to telemela bango. Yango moni ba yela biso bendiso. Tolingi biloko te. So to telemeli makambo en tout cas ezala bien te. Faut bien to senga likolo ba konzi ba luka solution bena pona wenzo bachata ba éclairage public bachata sécurité ba musu wala la même na wenzo awa sécurité za la raté na sécurité eza malonga te sécurité za te donc awa wenzo so ekangami awa eloko moko don etikala soute awa sécurité za te. Réputé na ba sapeur pe ba formateur ya ba joueur o basalaka fierté na République démocratique du Congo, commune ya Njili na 13 quartier na yango ezali ko demeurer na insécurité ya makasi depuis un certain temps pour cause conflit entre ba ekiri ya ba bandi na ba différents quartiers pe ba kuluna. Boye eza normal te.